na temps de la fin. Il y a Jésus-Christ azako ya. Yé moutako juger toutes les nations. Moutako sabinote. Ndeko nanga mwasi. Nga basayela nga plan. Na kutana na mutu moko na Londres ko. Mutu ala bisinga comme na nga kapaya. Na bise kombono kapaya. Ala mutu moko na Hollande nga. Donc eka to komi Londres. Mbala moko aye. Oh non nga fona za na yo na wa sa na voiture na ndo ya auto bimaka. Na bato ba bombeli ba forme donc ndeko za boloka boka na 2 semaines. En tout cas nga mona ozo soin na yo. Mutu wana a memanga ba bisika moko akenda. Place wana na kota ezaki loge. Na ndaka koloka na ba témoignage mususu. Na okisuki ya mutu etelemi seke okutani na mutu soko okisuki ya mutu etelemi seke okutani na mutu mwa za mystique et tout. Ngai première fois na yo kango. Na yo kango pourquoi? Parce que nazaka na wenge maison mère. Mutu wana mutatindaka wera. Aibisanga ngo pe boye vérité. Aibisanga penza boye toke na voiture na 2h du matin na autoroute kanga na yena mutu mona sima. Azo balangai bino makambo sala wera. Yo ebite ke wera za nzambe. Oyeba lelo. Na se wera za nzambe te na ngo su lelo. Bande onanga wera za nzambe te. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Ngana oba nzambe kaka. Natanga akombo nzambe. Amemanga place wana na ebisio. Seigneur. Asalelanga oka mutazo invoquer na misu na yo bo liboso bazo sala ba invocation na kima bambango. Omba makamtona mona na ba catch. Oyo tonda ke ba catch te na sekuna kota solongo. Ba edingwe bazo ba machine de guerre ba libanda ba people. Asali prière mo muta bandi mbango. Mutu wana salanga ba biloko wana Jeanne. Gangelanga ba biloko moko so ba incantation ni na banda mbangu mbula ndako beta jour wana na banda mbangu na kima siko place on tozaki zaki likolo moni wa autoroute ba place ba point sala na Londres na Tottenham donc il fallait qu'il se suicider na kima pe na mbangu na komi na ba bar wana kanga autoroute nzamba simbinga molimo na ngezongi en place pouf na bi mais ngala ko sotarate papa flamme tout ça non clair pour bandeko bazolanda biso ba comprendre siko ndenge nini yako yeba ke azalaki envoyer pa ya Noël ngia mama kanda kasi po yemo mtalo bakiti donc omoni yende alo bakiango plan na bangwana yeba ke e raté te donc ngane nazaki je n'avais pas yango na okumisa Jésus-Christ de Nazareth nazaki na aucune chance ya ko échapper na maboko bato wana bazaki mibale ngazaki ngamoko omoni bato nazo bisao mukolo ezali soki ni bloka pa ya awsala interview omona ndenge za muziki ya mokili ba musicien barana kisi to bazarana kisi te musique ya mokili eza musique moko démoniaque la plupart ya ba musiciens bazana kisi la plupart ya ba musiciens na bien la plupart ya ba musiciens bana kisi na opeso preuve mo kataki kuvu siko ba si sio kate suki ngana ba yite ke tona ozela mais na plante on a osé là est-ce que comme tokende ni blabi bon biso okena biso bon Milton ngake na okende na niblo na ozapa na comme ça lobika na ndule siko to bimi mbala mo mtola basisa okata suki pa bimi asa siko kwa semblant abi bo ngai bino bo ke Tottenham bo kanga tana nzela na mboka mobo soki ba mbale ba yebani zo kande ba yebani ndeko nanga mwasi na ibite so na sai bato wana nini na bakutu bato wana temena ba na ibite so na saka grand frère nanga Werason nini mabe nga na salaka grand frère nanga Werason nzaka pona beta ba solo kitoko na maison mère ba solo yanda o sepelisa bato bazo bina kaka po na souligner le mot en tout cas est très important mon frère Werason, mon grand frère. Mon frère Fali Poupa, mon ami d'enfance. Mon frère Célio Scram, mon ami d'enfance. Didier Lacoste, Babindombe. Ferré. So naza exemple malamu wa kolanda. Bolanda ngai. So naza exemple ya malamu te. Bolanda te. Mais elo mona yebi. Naza ki place boza. Na yebi place boza. Place nga naza bino boyebi te na ebisi bino ke place naza yango nde suka c'est Jésus-Christ qui est la fin. Que Dieu vous bénisse. Elema
bondela Yesu azana bomoi Okolonga ndenge ninyoko Itumeza makasete Okolonga ndenge ninyoko Delema bondela Yesu azana bomoi Mbutu moye O mama ye Mama na lobe Mama ye Delema bondela Tolo nase Mbutu pe na moye Olemba te mama Delema bondela Isika nyonso zalie Mais la présenté album Oza album Akula ya mama na biso Nenette wetu oyo avandi bongo na mboka ya Londres banzembo kitoko eza ko edifier banzembo kitoko eza ko lamusa punda bana na nzambe soki oza na besoin Akula koyeba kosomba album ya mama Nenette to pusani toza na mama na biso Emerance évangéliste Emerance Mayala banzembo kitoko boneme eza comme banzembo kombo nini na benga Yesu Masia tanga bimela ki boneme a se présenter ki na kombo nini yo moko yebi okutana ki na prison okutana ki na nzela okutana ki na wapi na retraite okutana ki na bien na maladie na hôpital esika nini yo okutana ki na nzambe. Ça c'est maman Emerance Mayala album kombo nini na benga yo Yesu Masia et to koyeba soko leka na papa na biso Norbert Petit album kitoko zana nzambe bilaka nzambe beneme pour la te nzambe soka lobi likambo na ye beneme akokisa kango kole Yesu apambola. Shalom shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Boyebi ke mama to nase tango ayaka ela rabino kama malamu makambo esala kapenza ke na ndako esika bovandi bofukama botombola maboko likolo bokumisa kolo Yesu Masia poete Awana tolo nase, nous nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Yesu Masia apambola biso wana na kosenga na papa Eli na sima caméra so ako kotiela biso image moko e ko lakisa bino ke mutu nini o biso to yambi na plateau na biso. Que le Seigneur vous bénisse. Tika koyemba betise to yambula supu na tolo mukulu 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 kwa yana potese todo sana banda na tika diaba ala na koma na tika muyibi banda na tika kokosa ala na koma na koma mayera lokola bangwe oh banda natika bakisi tika bakisi Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour tout. Tobo tamaka, tokufa, tobalaka pe tokufaka. Tozana trois choses na vie. Yesu Masia Zanzambe. Bible zoïbsabso na mukanda ya Jérémie 1 verset 5. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ô Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler.
Papa Flamme Kapaya. Wana peneza lisolo na yo na Nzambe. Donc Nzambe alola avant que atia yo na libumwa maman na yo. Asi ayebaki ko établir yo comme prophète des nations. Parce que na ba dimension o mokili memaki yo Nzambe ayebaki pourquoi. Il fallait ki mokili eyeba yo après Nzambe ye moko tanga ko akozwa yo ayebaki loko ne alinga asala na yo. Alobi ava chao na libuma mama na yo. Asi achaki biloko liboso na yo. Asi achaki ba proposition ebele liboso na yo. Asi abongisaki kozala na yo na mokili oyo. Papa, est-ce qu'on s'est présenté par Bananzambe? Je suis tellement dans la joie. Nazo ibatena banda côté nini, nasuka côté nini ko vanda na bisomi balé boy dans les seigneurs. Ça fait un bout de temps to vanda boy ko ça t'a 15 ans ya. Ah oui oui. Ba 15. Shalom shalom. Peuple de Dieu, batinyo so bazolanda biso sur internet. Bao ba yebi biso na bao ba yebi biso te. Ngai na za frère na bino. Kapaya mweni komba famille et Flamme Kapaya pona ba obaye bakinga na mukili mais lelo naza papa de feu dans les seigneurs, papa moto, papa de feu dans les seigneurs. Le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Beaucoup excusez ngai nako en tout cas beaucoup supporter nga moi muke na joie oyo nkolo Yesu Christo a créé na bomo inangai esengo moko boye esengo bomo ya seko quoi. Et donc Dieu vous bénisse. Nazana notre sœur Mama Tolonase Jeanne, hein? Mama Tolonase toko développer toko solo la ndenge molimo mosantu ako mema biso poto solo la et na pamboli nzambe pona verset oyo ma sœur atangi tout à l'heure. Nzamba za nzambe ayebaki moment oyo ayebaki ke bokotala yom totala image oyo Nzamba ba ikokota lango na minute oyo parce que Nzamba za mettre ya temps na circonstance agisaka na temps et na espace. Vraiment que Dieu soit loué. Et là on enseigne ça, Seigneur Jésus-Christ règne parmi nous. Saint-Esprit de Dieu conduis-nous. Bisoto kumisama te bisika o me yonde o kumisama Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, musika na biso esprit nyoso ya incompréhension, esprit nyoso ya malinterprétation. Na chasse bino na autorité et pesamelanga na kombo na Yesu Christ bokende bisika bikauki. Amen. Amen. Papa Flamme na meka ki vraiment kotala MP ba interview na yo na internet avant que na kuta na yo ba interview na linga epina na ça fait longtemps donc naza tamsu na ba image akala depuis okomi na bonzambe na linga na yeba au mois mingi na kota ki me papa na moni nzamba pambola vraiment tu parles bien français. Gloire à Dieu. Nzamba va bien. Nzamba va bien. Naïba sur la français té, naïba raté. Mais par la grâce de Dieu, malembe français comme ya, hein? Mais tant que soupe mon anglais pe koya, mais en dehors il y a ba langue wana nyoso. Naza sur bibiso ba na Nzambe. Bible na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 5. Bible ba apôtre ba fanda ki bango nyoso sika moko. Et ça le quoi mon pépé. Ba okaki mon pépé ya makasi ya ki Saint-Esprit akitaki. Ba lo lemo ya moto ya ki koyaki. Ba balobaki en langue jour wana. Et puis ezaki français te ezaki anglais te rokondo robere chantara baba. Wala za langage na biso ba na Nzambe. Alléluia. 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 Donc biso to kumisa matin mais Nzambe ye moko mukolo biso akumisa ma gloire à Dieu. Nzamba sanga bien makasi sœur nanga. Asanga bien makasi. Asala ope bien ma fou. Amen. Yesu aza bien azo ba ko réagir biso tozonga vraiment bana mike na Yesu izaka ke sengo na Yesu bien aimé eza bolingo na moni susu frère nanga c'est vraiment mon frère yaya nanga vraiment ya quartier oyo to koli esika moko na bandal sinkini to profiter to pesa bana nyonso tu ya bandalungwa bao baza na Europe bao baza pe na kine mbote na kombo na Yesu Masia yaya na sentir esengo moko boye oyo zo bimisa kati na yo kukutana na ona Yesu Masia mutu a changé bon moi. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ a Nzambe. Nkolo Yesu aza Nzambe. Kokutana na ye, so okutana na ye okotika ndo za agite. Alléluia. A changé vie nanga. A changé vie nanga complètement.
nakutana na vie nange changer oui bao landa na ba yambi nkolo Yesu te nazo prier vraiment prière nange ezali bokutana na mutu oyo l'homme de Galilée akufa lamuka le seul abengamaka Nzambe kombo na eza Nzambe alléluia incomparable inzulukable Jésus-Christ de Nazareth le véritable roi de tous les rois alléluia. Ah non, a changé la vie nanga ma sœur. Papa Flamme a changé la vie parce que Papa Flamme na munogone akoma ka Mama Sila. Ah Mama Sheila. Ah Mama Sheila. Ah moi c'est nanga Nzamba pesa ngai. Nzamba salinga grâce. Mama Sheila, donc Mama Sheila. Mama Sheila. Ah Sheila ma Blanche Neige. Moi c'est Nzamba pesa ngai. Nzamba sanga grâce na comment dire na kokisa babanini boucle. C'est-à-dire que nandai ko vandana mwasi nangai même nazaki nanu na mukili tozaki bobanda na banda tango zaki na maison mère. Voilà, to bandai na banda nazaki na wenge et salut que elle est dans les seigneurs. Obi le Seigneur Jésus-Christ azaka champion. Elle n'a comme pas Seigneur abi nanga non go vanda boete. Ba na Nzambe il faut libala, faut boucler kozala en ordre par la grâce de Dieu. Na saki mariage nangai il est kaki très bien. Et le loup naza marié. Je suis un homme marié. Et donc voilà. Na pas moli Nzambe. Na sali gros bisous. Na ma femme. Hein, Sheila Basantima. Mon cœur. Moi aussi. Na passivement beauté na maman Sheila. Quand mon papa lobi Basantima. Que le Seigneur te bénisse. Et si Kokolanda biso. Ozo mérité vraiment. Le kumu oyo. Et sengeli o mérité. Papa naningai na yeba. Oyebani na mokili mobimba po na guitare nalingi pena na yeba penda ke guitare wana eza ya famille parce que nayebi que notre grand frère aussi Papa Zing aussi a betaka guitare t'as encore un petit frère encore ndeko no mususu mobile neve na oso mobile abeta pendant beta pe guitare comment on écoute ça nani Achille ouais Achille aussi abetaka pe guitare bon et loko wana euti na papa euti na mama to e bozu yango na mokili to eza kaka don o Nzambe atiaka na kati ya bato. En tout cas, ils a don Nzambe atia na kati ya bato. Na obeta moi lisolo muke musique guitare eza vraiment eloko moko oyo na hérité na famille aussi parce que arrière grand-père na lisolo na ndako ya famille azaki pe musicien et papa nanga wa botingai lelo azaki susu na bo moité azaki pe musicien na armée donc soda oui nga mon père nga za mwana soda te nga pe mwana soda donc biso nga pe nane na bo mwana ya soda ti le Seigneur abengi nga boye vraiment esprit militaire pe ezali parce que le Seigneur c'est notre voilà c'est notre chef, c'est lui le directeur par excellence, c'est lui notre roi et donc nga na koli na kansoyo bana matadi so ba Holanda ba yebi nga na koli na kansoyo na camp vraiment na kati ya camp tozui éducation militaire et donc papa na nga nda yo beta pe musique et salut que nga pona koma ko beta guitare en tout cas eza do Nzambe na kumisa Nzambe parce que na yekola ngo na classe te na sio oyebi moi liso na ina beta eza que na sinkin place to anda ko kola ensemble papa aron te na ina beta lisolo ya bandeko nanga oyo voilà bandeko nanga o na prière pe pona bango aujourd'hui ba star na biso ya Congo oyo biso ba congolais faut respecter à savoir na otanga bango bandeko nanga ya sinkin vraiment faut ba paix dans les seigneurs. Fali Ipupa c'est Léo Scram non fiston mama malaza na bisengo mais moi na biso ndeko na biso bandal toto JDT Mulopwe na sinkinte na bandal kaka mais bon donc en fait musique vraiment dont on Nzambe atiaki kati na ngai na se retrouver na guitare par comment dire par la grâce c'est-à-dire que ngala ndai ko yemba nazali na groupe nanga moko groupe wana to ndako beta ezaki folklorique c'est le azaki danseur na beta moi li solo azaki danseur ezaki groupe nanga azaki président donc et to ndako organiser ba concert ba fali pe bazaki na groupe na bango c'était pas nous city Flash Music non d'abord Flash Music mais ezaki ba mini na manzanza guitare ezaki na mte guitare ezaki na mte ba musique manzanza et salut que to yaka ko beta ensemble chez Ricave
na sinkine na ndako moko ya dokolo tondaki kobeta wana na kwa sumbi na coin ya sumbi exactement baiseka ah que son âme repose en paix non toi na grâce biso mtozo pe manano topesi nzambe nini toza bandeko totambola na bango kombo totanga iseka c'est voilà c'est une sœur azaki master na yo ebi azaki pe andai ko soutenir nga sérieux wana na groupe wana mais lelo azasuna biso te vraiment nzamba zwaka lokumu et donc tondai ko beta na coin wana naïba ke ba concert tondai ko organiser ezaki pe na ba moto tondai pe ko inviter ba sankara pe bazaya na groupe na bango bandai pe ko beta banda uta molar baso ya beta wana et ça dit que ngai bien que tondai beta ba musique amanzanza mais guitare ezaki na ndako ngala banda ija ko toucher na guitare nazaki so na bina baraba na obeta ba biloko ya ba biloko ya ndabeta na ba radio ya ba zaiko ba nini mona bato batondi bato et ça dit que na kwa wana na oyeba na liboso ya isemikate liboso chaka bamoko wana donc pour longwa wana ezara pasi pendant vanda wana tati ba 3h du matin exactement donc et ça dit que grâce au nazaki nango ya koyeba grand frère a créé qui New City Liakis en Angola en Angola na salué Liakis Lebo bon na ko na New City ngai na zaki chanteur mais na komi na New City lokola to na besoin muta beta guitare azala guité et c'est là que je me suis mis à la guitare wana ndesko nga na bon nga na ko bando beta guitare et puis na pesa ba nuance na ba master na ngai c'est là place oyo na format ki bande ko nga na ndenga bien na ba nuance pour na ko yemba na guitare na New City bozali na Fally Ipupa oui bien sûr ben wana nde kasi place ozali na bafali ipupa adegum en fait place oyo na bandaki sikoyo kolakisa bango sikoyo ndenge bayembaka sikoyo na gamme voilà donc ezalaki sikoyo toyo banda koyemba master nango oza libanda na yebi basekreto oza libanda ozoyemba na baengrenage ante master wana oza na kati donc en fait place to se format qui en fait to partageaki en fait pour na oloba bien et mayele wana to partageaki et donc voilà comment na yeko se retrouver na guitare donc par bonne volonté ya ko aider baninga ba yemba na gamme et puis na tikali na guitare na komo mais on a empêché ngate na yemba quoi donc voilà moi li solo to zaina parce que lelo au moninga lelo on va na poto ba tumsu ba éviter même sur internet ba tu ba msu ba koma ba message ba kansanso na za rapi na va na poto na France na ville na va na komo na ngeza lieu saint na lieu saint awa moko soto sur na internet tant que tangi combo ya Fally Ipupa bato ba vendre tant que na États-Unis baby Fally Ipupa en tant que star baby Flam Kapa en tant que star mon na maison mère Fally Ipupa zaki na quartier latin et tout ba ko kantaneti na otanga combo Fally Ipupa pona luka buzz ndenge koma non c'est mon ami d'enfance et puis na bo prière na biso ezali que ay banzambe na ndenge ya solo parce que âme na nzamba a besoin nango toza na besoin te âme wana ekende na lifelo biso nyonso to uta yiwana prière na biso ezaka nzamba simba to se retrouver biso na lola esengo ekozane wana chaque chose bien aimé à son temps ndenge papa fait ndana ninga amine ko benga papa moto ndenge ayokto loba po toza ba na nzambe ba tolobi te ki bande ko na biso loka ba yambi no yesu te ba kuza ba diable ou beni non on parle d'histoire auto message to type depuis bon mois quand il parle de Fally il peut parler de Fally parce que so tobi Fally aza ami comme moi aza ami oyo na ba époque wana to bandola ta chemise na obimisa mena chemise na ndako na bimiseli Fally akendo beta concert alati ngo lobi nga na lati ngo lobi wana toza vraiment baninga oyo to wuti na bomwana donc c'est normal na parcours ya témoignage na biso ba kombo ya ba star oyo biso na bino to yebi kenza mais baza ba star etangama. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ezangolu ouais. Nzambe muka yebi parcours mutu bibelobi mutako ya pa yesu te so nzambe abengi te chaque chose à son temps. Biso tana biso kokaki yango tolandi nzambe mukolope nzambe akosala pona bango ba koyeba nzambe. Mais papa fait papa moto. Nani na yeba kokota na maison mère parce que biso surtout na sinkini to surtout kaki. To yebika New City ezala kamba moto kaka pa ososotaki na maison mère exact ndeni. En tout cas, Ezaki, n'est pas comprendre les lois, n'a pas posé vraiment clair. Nga le naza dans les seigneurs. Kokota nanga na maison mère,
vraiment ezalaki par la grâce de Dieu. Pour ne pas dire que ezalaki parce que na yebaki kobeta guitare danger. Hein? Ezalaki pona bongo te. Nde tonda beta na Sinkin, tozali na grand frère na biso moko, comme ezalaki Wasenga. Que son âme repose en paix. C'est donc via si mtakoti na wenge. Via si nzamba zolo ponga pe ou via si mtakoti na wenge. Via si mtamemanga ti na ndako vient koi a présenter nga. Ti na koma na poto via si il a beaucoup fait bon. Nzambe. Donc en fait, en tout cas ezalaki par la grâce de Dieu. Pour wenge panzani Werason Didier Masela Adolphe Batikal na kwa na bango. Il paraît que banga ba kende Werason nga ke Canada ke va na eba va na bango hein ba Wasenga lola za te nsone za la te mouvement au vanda et tout bah tu vois ils a bilo moi bongo vraiment ba pesa courage même ba Adolphe ba zaki wana ba Didier Masela et salut que biso par la grâce de Dieu le quoi sangope kindaki ke garçon mo beta ka guitare boy abeta ka pe bilo ka wenge abeta ka pe bilo ka empire. Parce que si vous avez New City, on doit toujours interpréter Empire. Achille Azaki un très bon bassiste. Na Véry aussi, non, Véry avec ma femme. Véry avec une fraternité à l'époque. Et ça l'a dit que, du moins, la fan dit Nabonandako, Namoni, paf, n'a kenda wenge testé. Nga penza bo na jou en route nandako bela. Nandako bela, nazaki entre deux choix. Nga nandako sa musique à recherche. La musique on a recherche dans ça en fait camarade mo bozaki directrice ya Kali nasi bato bazana na Congo babi Kali eza école anglaise place ba école anglais siko to betaka disque mo boto salaka ba accordaki ngai na sala 6 mois na école anglais il fallait na banda cours anglais siko na période wana pona banda cours anglais nde période oyo na vandaka na ndako pouvoir sengai. En tout cas petit nangande na eboye na egozo petit ovanda kana guitare ka bonanda kwa petit nanga webi ke wenge Tanzania webi ke vie na onto na zali webi bon ndena ba ki na Piroger Ibuna ba collection soka olanda ngai salut ya Piroger respect et donc aya ozonga ndengwa na ndako na isi me vie ngano na obela kutabi petit nangai ezali kambo a vie tala parler ndenge ezali yo ebi petit tala. Parce que bon, tout le va bien, ils sont vie na vie modeste. Et nous battez que pauvreté so ndeni non parce que na qui oui, moi na souka na qui bien na ndako na biso normal na moi ndambo na tonda kolia normal. Mais quelque chose, tu as besoin de quelque chose. Wenge panzani vie Wasenga abi petit na ngai za makambo a vie. Wenge neza na batinyo ba kei me vie na ontone yaka to tonga yebi ntona na master na ngai. Yaka to tonga mouvement yo po sepela biso sto sepela. C'est comme ça que na kenda wenge. Donc bazwanga boy na ndaku na koti na ezaki Toyota mo boy vento na za nango boy to kota wana to matima campagne mbala mo musale banda ndengwana donc ezaki test te ezaki par rapport à savoir connaissance on a ozaki musicien liboso to ya mibale bazwaki na wenge to zaki première personne ba solliciter kitango kende ko kuta ile te banani ngata on a kende ngazaki musicien liboso nga na keina za ibna musicien liboso nakutaki Alimbunda mais de faire azaki na wengela ni mususu non azana na wengela liboso Alimbunda azaki entre les azaki neti anda ko hésiter moni bango bazaki na wenge nyoso 4x4 ezaki bena neti moi vertige azoy baté na kende wa perso ba nsone vie na ngai vie piano vie na ngai omoni azaki vraiment entre les deux neti pe Christian Mabanga pe azaki presque moko na kende koto ou bien na kende ezaki ndengwa mais nga na kendaki en tout cas nakutai mututé. En tout cas, l'obaso na bosani mutu moi rappelé ngai mais on azoy ba ezaki ka ke Alimbunda abandai quand même koya na kendaki viento na eba ka yo tunenga petit na ngai yo go beta ba blow wana na beta vient na parole lango la confiance n'était pas yo ka kiona. En fait viewera azaki bon nakolo bake a joué na moi politique azaki na confiance pourquoi CD on azo bato salaki to saka CD mo na revue noire na mindele mo ba na Kinshasa kala CD wana to sala na Serge Mabiala à l'époque to beta na Serge Mabiala pas le Duc Hérode
ni album mo bosaka succès c'est le aboa kakabo. OK. Alors na époque wana to anda yo beta na Serge Mabiala c'est de na to salaka mema ngo pa wera parce que Serge anda déjà ko travailler na wera banda kala. Alors c'est de wana yo wera yo kakiango a sepela na guitare on a beta ka tuna Serge mais garçon diabétique guitare Serge c'est quoi ya kapé ko ebisanga abi masa que tuna masa Mabialo na été so ka Holanda Nzamba pambola yo biso place toza pa ya Jésus esengo makasi vraiment amen. Et donc viens-tu na yo kaka déjà donc jour wana na yaki voilà ngala comprendre ipe que aiba que il s'agit de voilà des flammes, la personne qui avait joué à la guitare là. Donc voilà, c'est comme ça qu'il y a kota wenge. Et donc par la grâce de Dieu nzamba zwaka lokumu. Mais awa eza makambu ya Jésus. Il y a Jésus à salanga bien. La grâce nae na leka wenge ezaki grand orchestre ya Congo. Na habité sur les petits lelo parce que makambu wana na bango soufframaté mais ezaki grand orchestre à Congo. Au Congo mon babanda ko compter sur yango. Wenge musique à maison mère. Et c'est par la grâce de Dieu que orchestre wana ezaki na succès wana. Pour succès salamara vraiment na wenge. Et donc voilà. Et na bosani pété na saluer mba mo vient na ngantsone. Et puis masanyo so ba collègue ba ex collègue nanga papika call ba ono so batika na habité banana so batika la kuna en tout cas ba ono so batika na wenge na kakol kaka en tout cas papika call alimbonda longwa alimbonda na saluer ba collègue nanga nyoso nzamba pambola bino ngaya yeso salanga bien benganga na ngambu mususu tobosana te eza na ngambu moko na ngambu mususu libanda ya Yesu eza kufa ndeko na ngai mutu akosa bino te. Et donc na spesi bino mbote prière na ngeza kaka ya Jésus yemoko asimba mitema na bino parce que mutu na mutu na tango na ye boya côté biso tozali bo comprendre esengwana ezo uta wapi bilengyo ya sukate donc zamba pambola bino. Amen. Moi aussi je salue ya Papi Kakol et ya Linda, ma petite sœur, c'est Bondo. Que le Seigneur vous bénisse. Yesu Masi Azanzambe. Et que Yesu Masi Azanzambe. Bible lobi. Togumba mela na ngomba te. Ya sumamba ngomba te. Ya pe mamba Jérusalem te. Ya luzizi la pete. Oh mangengenge te. Et comme ndeli kama molimo. Molimo na onde faut la connecter, faut la brancher. Azawa na senga ane le côté Yesu Masia a beta na porte so moni que ça va à n'importe place ozali Yesu aza capable ya ko lokota na se atomboli likolo azwa kapaya na kina ngai na kutana na Yesu na ya Yesu Kristo na benga ya Yesu na banne na benga ye ya baleke bele moso ina so na kanisa makambo sailanga donc bon bo supporter ngaka mwandambo parce que lelo omoni esengo ya Jésus a salangai même na bon na lisanga na biso bana na Nzambe ba musuba koma benga ngoneti arrogance babi akoma arrogant akoma omona ye nani bo comprendre ngai oyebi ezala lisesemo za na kati ya Bible ezali ya ezan kolonda betango ya ba ouvrier à dernière heure biso wana boka mona bino te ngolu ya Jésus a pesaka ato yaka kala avant kapaya mais kapaya ya Jésus a fuita biso ndenge moko en tout cas soki ezo déranger bino etali bino likam nono na Nzambe bo senga bolimbisi mais ngai lo na lobaka soki façon ko lobalanga ezo betsa bino mabako bolimbisa nga bandeko na nga bo comprendre ngai et sengo ya Yesu salanga na ko kanga yango te akuta na nga na Kishasa na etamo na zaka lokwa liboma omoni témoignage na nango lelo na partager ngo kaka na partager parce que na benga mi pona yango libanda na ya Yesu eza kufa maison mère to beta yango to na kanza ke vie eza kuna to na kanza omoni bomona bonda omona na kapa ya na podium azo seka zo bina esengo na yango te c'est rien à voir na esengo na nango leo na kati ya na kati ya nkolo. Et donc mukoya Jésus akutana ngina na Kishasa nazaka kwa liboma nazaka mutema ya kopasuka mutema ezo saigner na ndako kwa na sango omoni banzemo musutu anda yema na mukili mutema ezoki na ndako bangati na nango te mais ngai jour na zokaka na mutema nde jour na yako comprendre que Yesu Kristo ye mutu a pensaka ba blessure intérieure nga a pensanga ba blessure intérieure pote kanga mekauka cicatrice za rapé susté. Et puis na limbisa bato bazoki sanga mutema na pambola Nzambe na baba pambola ma
parce que bajoua qui rôle on a pour nakutana bazala peka na vie po ba mona o nzamba osala alléluia donc ça que nakutana moko na mutu azala kwa batu nyonso te ya Jésus Christ mokonzi ya bakonzi. Donc voilà kutana nga lokota ngai vraiment na poto na mulili ya ndengwana ezaka bona kota mwa muke bato bananda témoignage bayebi en fait ndeto wanda iko travailler na maison mère ezali na banungu mo boy salamaki comment dire makambo eleka qui entre ba musicien na président Werason à l'époque et ça l'a eu que entre parenthèses hein ngai nazaki directeur artistique ya Wenge. Alors tant on anda ko diriger na si yo yebi ozaki pe na ozaki pe na kati na bisoti nde to aboto beta li solo to zongi na mokilité to beta li solo eza témoignage et donc ngai nanda ko sala musala na maison mère nanda ko diriger tout le monde, c'est-à-dire que na Wera na Didier Masela na Adolphe na ba danseuse na ba tout. Donc nazaki na mot à dire eza orgueillité ezaki rôle o nazaki nango na kati ya groupe. Alors RP to bandai ko bima soki ba nungu ezo sala manandai ko zwa parti prité nandai ko zwa katikati ko jouer na sagesse pour na ko ba ko sangisa ozomona. Alors ba nungu ebimaki entre ba musiciens ezali na ba musiciens vraiment ba murmure ekomaki on ekomaki pourquoi ba murmure ekomaki po orchestre R Umeli entourage oyo grand frère na biso Werason akomai nango bango bato bakomai koyela ba intérêt na bango et ça ici ko ke bakomo ko tse ba idée comme quoi ba petit wana nini ezande yo moko bango nyoso bakoza na bango te tu vois et tellement umelaki nango et ça que akomai ko négliger ermo baleki na baleki pe mitema et komaki malamu te bakomai mana bulba ke na bango ozomona ezali na ba époque musomona ba yena ndaku to vandi d'habitude bando yana mona ndaku ndo déranger te mais na ba époque wana komai so ba yena ndaku sangwe matina ma campagne ba ke réunion pas flamme kapaya ba ke réunion bazo ya pas dea to so ndengwana ozomona. Donc vient sonne c'est quoi komai ko soupçonner biso nyonso mais ngai nazali toujours na katikati et ça lui que eto kendaka Londres na za mukuse patala émission eto kendaki Londres ti ba master musu ba kendaki vient sonne na kasenga pe na okenda bango. Mais papa Flamme, so nous on a muké makamé bané bana Londres te mamé bana en Afrique du Sud. Mais oui exactement parce que nous on a et bana en Afrique du Sud yo yebi gutute. Oyebi en Afrique du Sud et to kenda to sala na Paris ton sala album. Beta Cora. Ton sala album mo na Paris. Qui vous ça te ezaki album mo bo na yebi gutu susute en tout cas bolimbisanga parce que na koma pena déconnecter na makambo wana nyonso. Bon to ndako sala album mo bo. Ezaki album à la queue le ezaki album ba musicien. Oui, il y a ba musicien. Ils sont tous saka banzembo. Alors, ton dans ça l'album wana. Il fallait que beta Cora, et que beta Cora. Comme moi so yaki na Afrique du Sud, il fallait que des sous soient rares. C'est quoi des attention ezaki na ba musicien ba bi non mais via zo négliger album na biso ba nungu ezaki. A négliger album na biso to tikali na soki 2 semaines poto zonga kin. Il fallait que zonga mbamoko Paris poto 6 albums parce que surtout stocké rare yango to lexami kolo to za so na tante ya 6 albums na so na Paris bilo mo bon en tout cas ba nungu ezaki. Et ça dit que voilà vieux wasenga pas zalaki anda jouer ka net médiateur. Bon nga siko nazaki directeur artistique mais le quoi nga pe nazaki musicien. Ngape nzembo na ngezalaki nazwaki pe par vraiment ya ba musicien ko bake non vient na tuna biso parce que asaki réunion mo abai bon na ngina iba banani baza pour moi to kende rare ou bien to zonga nini to zonga Paris nga en tant que directeur artistique na pesa yi position na ba ngapo na nga vient sonne to zonga to ke sala album ya ba donc voilà et donc makambo banani en Afrique du Sud wasenga sérieux wana zo yazolela yo ça rapete na la muka na tongo na mona vi wasenga bi ba passeport ba passeport ba danseuse ba tiki ba ji ba passeport ba musicien toto ba bia kenango. Oui, donc en fait ba musicien ba silika ba ba passeport na ba zonga poto to 6 albums ezali bongo et donc to zonga ka poto ndengwana na vraiment en quête de poisson makambe bandai wana rancune ce que ekotaki siko esalaka que vient en rantsone nzamba limbisa ye vient en rantsone alinga iboule parce que linga mingi vient linga mingi en même temps je comment on se poser ba question parce que au moni na mokili eza na bolingo musu ngala se poser ba question parce que makambu o ya bongisa ipo salanga et na ko découvrir on a tuna bolingo wana so ezaki ya ndeni parce que bolingo solo ezaka na Christ
omoni Jésus-Christ alinga biso ya solo akenda tina croix asopa makila na ye na yango akosopa makila na ye mpo na nga aza te ni mère na nga kuta akenda père na nga akenda mpo na nga te akenda mpo na ye moko mais moto asopa makila ne mpo na nga waka so nalinga ye nga mais alinga nga na bolingo Jésus-Christ alingela nga te ozoka ngai ndeko na nga mwasi nayi ko se poser ba question c'est vrai anda yo lakisa vraiment kalinga nga pe na ling nga pe na ndo lakisa ke na linga ka ete parce que tozalaki ensemble na groupe tozobeta album na ye ezalaki album oyo nga na composa ebandeli ti suka je suis le compositeur de Kibwisa Mpimpa banzembo tout ngam na composa donc papa Flamme na kati oto beti na parcours na maison mais obeti combien d'albums nabetaki ba album ebele nabetaki banda non premier album ezali nini bolimbisanga ndeko non premier album tosaka na Kishasa na JP Kiss na studio Ndiaye tobetaka Seigneur Jésus-Christ aide-moi Seigneur alerte te nini mobo ya bande intervention rapide ouais na beta intervention rapide na yobeta solo la bien na yobeta Kibwisa Mpimpa na yobeta album nyoso opération Dragoti opération Dragona qui ezaki na kati album Kibwisa Mpimpa à laquelle le ti na 2007 na 2007 temps présent je crois voilà 2007 na arrangé qui voilà quelques morceaux na beta presque album nyoso ti na 2007. Et donc voilà, nous on est ça là que vient sur la ligne là qui nga boule na ko ke na Londres. Plan mo ba ça là ngai na batu ba na Londres. Na si batu ba na témoignage na saka témoignage moko mais témoignage wana nzamba permettre quitter les cas. Et les cas ka ndambo wana les cas na si batu ba landa ngo malembe na banda ko témoigner parce que but ezanini. But ezate pona na nuire grand frère na nga Werason te. Nzambe ya saka makambu ayebi pourquoi ça la rango so nzamba bimisanga leo na bomo ina maison mère ezapo etea bato bazana na mukili ba ke musique wana makambo wana sama na mukeza makambo ya molili mutako sabinote. Mais papa Flamme, je vais demander question tout cas tu passes tozate musique ya mukili ba musicien barana kisi to bazarana kisi te. Musique ya mokili eza musique moko démoniaque. La plupart ya ba musiciens bazana kisi. La plupart ya ba musiciens na obi bien. La plupart ya ba musiciens bazana kisi. Mais on peut se preuve moko. Mais na lobi te ke batu nyonso bazana kisi. Eza ba misusu oyo eza tellement donaye mais azo sala ngo diable azo kosa ye tellement asala ngo na ngambo wana kuna ya mulili. Azo sala ngo. Ana pe na eloko te mais azana ngo na azana ona kati na ye omoni mais ezana ba misusu siko akio simba po aya kokota ela kwa biso eto yaki na maison mère batu musu banda uta na ba groupe musu ya bazoya ba place banda ko uta ba donc avant ya wenge ye moka ke déjà pa nganga mo ba sukoli ya ye na biloko na ye bitiki na ye cheche aye ayebi ke so na mati podium donc na kuta na bango zo mona mais biso moko oto zaki na kati neti nga oyo na po buka na beau frère na ngai grand frère ya mobali na papa Kalambai ya JC Kalambai na saluer skaza na Londres aipse na supu kutena kapa tunai kapa ya masapi wana na baso wana to bande koloka asimba kikisi te ya JC Kalambai yo ka réponse à te ya kapa ya ngai na simba kikisi te nga simba ikisite ne ocho ba omoni eza grâce nzambe andai ko préparer ngai omoni leo na dans les seigneurs abikisa ngai sango ndo kendeki na muta ya bakisi en fait ezaki na plan ya monguna parce que normalement ngande za bifai même pas na bima na wenge mais ya Jésus abimisanga osomwa bikamwa ngane na abunena za ina wenge faiki lisolo na ngai bando beta na wenge lokola lisolo ya guitariste mo akufa na wenge be Blaise Kombo matara problème motaliboso ngapenza lisolo na ngai beta mandengwana c'est-à-dire que batu banga bandoloba wenge maison mère ezaka na guitariste moko akufa kapaya engeza ndengwana donc c'est-à-dire que batu banga iba porter témoignage nanga mais le lobo est grâce à Jésus-Christ Flamme kapaya est vivant. Alléluia. Ya Yesu Kristo liseko na ngai.
Flamme Kapaya aza na bomo ye moko aza na témoignage wana zo beta eza lelo bo pona ko lobate ke pona ko salir image ya bandeko nanga non eza ndi pona ko benga bandeko nanga ko isa bango ke Nzambe aza le tout puissant. Beaucoup ça ba plan bato mutoko ça ba plan mais so Nzambe lobi non eza non Nzambe loba non lelo naza na bomo ina partager témoignage oyo bato bolanda ngai esa bino loko moko Nzambe simba mitema na bino bobongo ya mitema na bino ya Yesu azoya toza na temps de la fin. Ya Jésus-Christ azako ya ye mutako juger toutes les nations mutako sabinote ndeko nanga mwasi nga basayela nga plan na kutana na mutu moko na Londres ko mutu ala bisinga komo nga Kapaya na ise kombono Kapaya ala mutu moko na Hollande nga donc eka to komi Londres mbala moko aye oh nonga fona za na yo na wa sa na voiture na ndo ya ozo auto bimaka na bato ba bombeli ba forme donc ndeko za boloka boka na 2 semaines en tout cas ngamo na ozo soin na yo et tout ngabe na bibon talaka mutu ya ozo ka yo ba samedi bo boken de patrouille talaka ndi na mouvement ne anda kozala bisenga senga parce que to ke tozonga mouvement ne za en tout cas ya mokili bongo ozo se défendre yo mo mais ozonga kishasa lokumu yo kende pa wera mais papa si ozo mono kende kolala libanda kende tu vois ezaki en fait Nzamba sa nga grâce Nzamba sa nga penza grâce mutu wana a memanga ba bisika moko kende place wana kota ezaki loge na ka comprendre ngo après a memanga bisika moko Jeanne kokota ka na koti naoka ba poil nanga nyoso donc na suki ya mutu etelemi sensation na naoka ngo na vie na ngate na sur protection Nzambe bandaka na vie na nga nanda ko sentir nga partir à jour wana parce que na yoka eloko wana te nandaka ko yoka na ba témoignage mususu na okisuki ya mutu etelemi c'est que okutani na mutu ko okisuki ya mutu etelemi c'est que okutani na mutu mo za mystique et tout ngai première fois na yokango na yokango pourquoi parce que nazaka na wenge maison mère mutu wana mutatindaka wera aipsanga ngo pe boye vérité absanga penza boye toki na voiture na 2h du matin na autoroute kanga na yena mutu mona sima azo balanga bino makambo sala wera yo bite wera za Nzambe oyeba lelo na se wera za Nzambe te na ngo su lelo bende onanga wera za Nzambe te c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen, c'est Jésus-Christ qui est Dieu parce que Jésus-Christ abikisanga na maboko batu wana na maboko wa wera son. Donc c'est-à-dire que mutu wana abinanga okoyeba lelo Jeanne ngana loba Nzambe kaka natanga akombo Nzambe amemanga place wana na ebisio Seigneur asalelanga oka mutu azo invoquer na misu na yo bo liboso bazo sala ba invocation na kima bambango ba makamto na mona na ba catch oyo tondo ki ba catch te na sekuna kota solongo ba edingwe bazo ba machine de guerre ba libanda ba pipo asali prière mo mutu abandi mbangu mutu wana salanga ba biloko wana Jeanne agangelanga ba biloko moko so ba incantation na banda mbangu mbula ndako beta jour wana na banda mbangu na kima siko place on tozaki zaki likolo moni wa autoroute ba place ba point sala na Londres na Tottenham donc il fallait qu'il na se suicider na kima pe na mbangu na komi na ba bar wana kanga autoroute Nzamba simbinga molimo na nge ezongi en place pouf na bi mais ngana ko sota te na baluki be na moni bazoya na bi Nzambe na ngana ndako lela mais mbule ndako beta maya mise mwana ndene Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au moins makambo mokili sala donc c'est-à-dire que c'est à partir de ces jours-là que na comprendre qui na comprendre que Nzambe alinginga mingi Alexenga nzela wana siko papa flamme tout ça na moi clair pour bandeko bazolanda biso ba comprendre siko ndenge nino yako yeba ke azala ki envoyer pa ya Noël ngia mamakanda kasi po yemo mtalobaki donc au moins yende alobaki yango plan na bango na yeba ke e raté te donc nazaki je n'avais pas na okumisa Jésus-Christ de Nazareth nazaki na aucune chance ya ko échapper na maboko batu wana bazaki mibale ngazaki ngamoko omoni bato nazo bisao mukolo ezali soki ni bloka pa ya ausala interview au mona nengaza abaina camarade nemo bwaza akataka kuvuna si azaka kacher tala loboko takingo bazaki mibale nazaki ngamoko taka musicien moi fier et puis taka ngape taille ngam na linga na ngape te taille ngayo na banzoto na ngami kebo ndeko na nga mwasi do bayeba ike ngani nazana do bazoleka ngai ozo comprendre
parce que bozali yo moko doso babomaki yo na butu wana moto anga beta lisolo alinga azala te banga alobaka balokoti flamme quelque part aza deja ya kokufa. Exactement ezalaki bongo, exactement ezalaki bongo. Mais miracle, l'homme des miracles, il y a Jésus-Christ. Nayebaki nanu te ezalaki ye mutu azo délivrer ngai, parce que bato wana bamona mpena ke na résista, mais ezalaki nga te naye comprendre après basala ba incantation bo pouf esprit nange zongi nazisi bango mais nasali bino nini natuna bango mpena na ndio loba na ndao loba nabi nga natiki famille nanga na Kinshasa nde nayebo nayaki na wenge musala o nzamba bapesa ngai famille nanga baozela ngai kuna na komema moi quelque chose naye osala musala na likambo ya mutu te na likambo na bino te botangira nga kombo we rason to sala na ye ayebisanga makambo te bino kwa botanga kombo na ye bino mutu boyebi. Donc c'est à dire que bango bayeba ko traiter kuna na we rason eza secret mo autant que faki pe bima mais nzamba permettre ki na yo kango et puis le nando tatola natnando tatola so bo luka likambo nanga te bo luka likambo na nzambo yanga na olo bango lelo bible obi ils l'ont vaincu. Apocalypse chapitre 12 verset 11 et oui ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Au moment maloba o ya témoignage nanga yango nde sala ke tozo longa monguna. Et Bible rajouté et oui ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nde na bona banga asu liwate. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus-Christ à longa liwa. Nazana o aza bomoi na kati nanga liwa e bangi sanga te parce que bato wana fayi ba lekanga moto. Siko à partir ya wana nde ya Jésus-Christ a pikola musisa ko banga liwa na kati nanga. Nga banda banga liwa kala. Leo na banga asu liwa te. Parce que nazana o aza bomoi. Donc papa flamme ni blo kalpa ya wana vandi na Londres. Avant na Londres. Siko ulewagi mbiyeni na butu wana na maboko na bangu bukabone ndi po bazwi wapi babane ko keneno wapi bosoyola ki nini na profond oyaki ko comprendre nini po bimaki na maboko na bango ndenge. Bon, Isaki concert d'au revoir. Concert d'au revoir Isaki vendredi ou samedi. Siko yayi ozwanga jeudi. Siko plan Isaki ke faki ba kanganga kuna place nazalaki même concert d'au revoir nazalate. Parce que ba concert ezaka filmer. Ba mona ke flamme kapa ya Kimi na Londres. Mondo kwa jaba tumsu ba Kimaki. Vous mona plan ezalaki. Donc na podium guitare solo ngaitika la vide. Ba mona ke kapa ya Kimi. Comme ça ba ngayoka o akufi. Akimaki na ekuna ekuta na soina ba tulokwa lingai ba kisi mingi tango susu ou bien tango so abeli liboma parce que en fait ba option za yimi balé parce que makambo to banda olobelanga ndiye banga ba beli sanga liboma ou banga ba boma tu vois ba option za yimi balé soit na beli pena liboma na koma kiol comme ça ba banga ba kisi na ye wana simba yango beli sa liboma mais ya Jésus a permettre até c'est comme on ba bona za na sengote donc ba mutana ozwangai un jour avant concert na kendela la panaye il paraît que bato ba bombelinga ba biloko na zwa lokwa concert pesa qui juste après pardon voyage il y a retour qui juste après concert donc ce qu'on fait na kendina zwa biloko ba valise ba biloko na zonga mba moko na se papa na ke concert après mbala moko le lendemain voyage nzoka ndé planté et raison to zeka ngana na voiture toke na salon Milton Zonza na saluer na komi na salon Milton Zonza ye ni bloka pa ebisinga non tozela kutu te abisinga nzoka yanda kozela master na emoka za akiwana bangaki na mission bango mbale master nango banda bakata kovu jour na ngala mutu bakata kovu tala ba bras tu vois bakata ki kovu siko ba sisio kate suki ngana eba yite ke tonda ozela e mais na plan tonda ozela e siko comme tokende ni blabi bon biso okende biso Milton ngake na okende na niblo na ozapa na ye comme ça lobika na ndule siko to bimi mbala mo mtola basisa okata suki pa bimi asali siko lokwa semblant abi bo ngai bino boke Tottenham bo kanga tana nzela na mboka mobo soki bango mbale bayebani zo kande bayebani ndeko nanga mwasi na ibite so na sai bato wana nini na bakutu bato wana te na ibite so na saka grand frère nanga Werason nini mabe onga na salaka grand frère nanga Werason zaka pona beta ba solo kitoko na maison mère ba solo yanda o sepelisa bato bazo bina kaka pona saki peut-être tam so comment senga ba droit mobo tam susi ba ne ko pesa kanda oye bango pete te
jusqu'à ce jour-là, na bandai na kosenga ba droite. Ngai na wengene na ndako beta na idée o wasenga ebisanga. Abana nga to beta. Omoni même Ntsone, Ntsone à l'époque, azaï même na du mal à refuta ndako na ya Avenue de la Paix. Hein? Andako sala mo bantinza na so futa parler. En fait na idée zagi ke donc mbongo ko tabiso nyoso to ko sepela. Donc nga na yeba ke wenge ndenge ezokola parce que to banda yango pena ezagi ya biso et to banda yango pena na rien. Ozomona nga zaki na nga na espoir na déranger Ntsone te. Nga na ndeko sala nde musala. De ce que pour bango baki cherche na bango na studio ndé encore bato ya JB ndako finga biso ya président JB bon na benga ka JB parce que c'est une star hein bato ya JB à l'époque bango bandako seka biso son mabe ba amateur ozomona siko ngai nandai biloko na nyos nazaki na ona mutu na ngai donc nandako bato faut ba sentir ozomona nandako travailler siko kosenga mbongo nandako senga mbongo te na yeba ka ke viena Ntsone na ndenge pe andao la kisaka linga ngato na yeba ka so bombela nga surprise ozomona mais surprise ngo na zela type ya te tina yo koma makambo na Londres et puis na koma ko senga ndé droit à partir de makambo wana après wana bon en fait na oya wana na okoma wana mutu wana meminga camarade na obi oboti kanga na nzela siko zai voiture à sport deux places ngai siko faka kota na place ya passager obi ka voiture à sport to fungoli porteur ticket pour aller donc avant ya kitanga fona kita ou bien na kita kiti ndeko nga mwasi na viva le film d'horreur te donc tomata toki donc batio le quoi moko na koto musu na moko chauffeur ye moko niblo kapa ya chauffeur niblo kapa na pesi mbote okufa te ndeko nga fo kutana na le Seigneur Jésus Christ abikisa nga maboko nao asimba bomoy na yo au nom de Jésus donc to bandi okende to bandi okende lisolo mo ebandi mais ngai sikoyo nanda yo ka bien te non en fait déjà à partir ndako nzamba za bien nzamba linginga mingi au monde obi je te connaissais c'est ça même Dieu il est bon Jeanne à partir ya ndako déjà alléluia evandi na ona kati na alléluia ezaki benzande ngwana bah donc viens nga Weranson merci ni bloka paya merci nzamba pambo la bino makasi na bike ertango na bino yokoka bogoya boko témoigner boko tatola parce que le coup moza pona nzambe le coup moya pona ngate nga za makasi te nga la ko jamais kokima na plan na bino mais nzambe nde abikisanga yango na gloire à Dieu alléluia et donc tondi okende mbamo lisolo mo ebandi mais avant to bima nanda ko vala nanda avant to bima nanda ko na époque nanda o melana whisky Jack Daniel siko na coin on a place tondi ko vanda izani ba magasin ko bateka ba bouteille ya mike ngasko ya nanda ko zela niblo era benga nga bi nazoya nazwinzela nazoya ngasko na bima ina coin na somba imwa bouteille mo muke nazomela à l'époque nazo fumer même na cigarette nazomela moi ndambo wa whisky wana le temps ya koma siko ya koma kipende to kinda salon nando ka suposa komela te nando ka bien te nando ka bien te et to ki nanzela lisolo mo bebandi yo ka niblo zo bisanga boya bien il paraît que yo na Kinshasa ozana camion mo boya diru ça ba transport na bisi ouais ngana na camion mo boye ana camion mo boye ouais ekenda ba Congo et ça ba transport si ezalaki na et tout ça voyage ya nini na ndeko moko azana Belgique mo prête lundi là na saluer ceux qui a Rolanda émission mo prête lundi là na ezana nzembo mo boye na salaki dédicace à salaki que aidaki ngai pona que somba camion na somba vraiment camion na banda en tout cas na baki na créer ata business mo boye wando sala ke sunga parce que na su bi wenge et na ozamna li futi tant subozeli 6 mois so pe voyage ezate bozaka ndengwana donc idée zaki na somba te lo mo na investir na mutuka pour ça il a ngata moi transport na kitsa pe na voiture camion mo penza ya munene na kin et banda yiko ke sala pe na ba Congo era ebisinga na kosa na ebisi vérité na bien na voiture siko yoka ya ndo balanga obite ke voiture wana ozwango pona wera bino
mutu ko bozaki bien a tout ni mba moko a changer siko bo na kati ya autoroute ka bandolo banengo na ki muté mananga sali après avant di calme to ando kende après na ko bandolo ba oui balelo nzambe Nathalie siko bo abia oyeba abi sous deuxième fois nabi ngasko na bine niblo yo ozo bana nani wana ozo ba yo moko abi na lo bana yo oyeba lelo zela makila nzoto epanzani siko naibisi oazana sima naibisi ozo kama niblo alo bana yepe nzo ndeba za place na yo ba te ezai bu bongo te navandi na on calme navandi calme après idée mo elinga eobi naibisi mais naiti mutango soko mena Eric so ina nabi mais Eric faka kita okiti ku tezo banga oyeba Eric good faka kita abi kita ten yo Eric ngo pa na si Eric ngo yemo mutalobaki abi kita wapi oyeba lelo na 1h na 2h du matin en plus c'est qui jour à Halloween ba fêtaka fête des morts siko talaka na Londres na mboka reine obi Londres eza mboka penda ya ba en fait na Londres on eza mal la place mboka ba vampire te na Londres penda so boyoka penda place ba simba ba kisi ya ba tout so dans Londres wana ba penda ba serviteur ya Lucifer penda ba lobango boye donc ko vivre Halloween na Londres na ko vivre Halloween na France rien à voir il y a Londres eza pire jour Halloween donc plan na bango meza qui bien préparé ndeko nanga mwasi oyeba lelo ba memangai siko eto ando kende tellement makambo ndao le bangisa nga na obi na yo lo bane na yo lo obi ne niblo na sentir sur ces places to kende zong sanga na parler na se péatel ba géo ça isanga abi yo kan sanga ba gé na zong so wapi yo mto okumba donc netika yem ta na vola là c'est s'il te plaît que tu kanga place aux oinga siko bitumbe bandai wana ameminga kana makasi après à moi ça neti non ça na ba jeu d'esprit et mon oui aberration honnête esprit non au mono bangi yo katsawe ya yanke vous comprenez yo katsawe za yanke au mono na bangi si yo za no calme tuki ba tona ba pesa ba plante wana bango nzoka ndame mangam na loge na bango amemanga place mona Tottenham place wana ezala kwa boutique mo boto koti mo ba boutique wana neti ba exotique te ko somba pe biloko som na koti na boto koti na boutique wana bo apesi muto wana mbote to leki na net na sima place muto oteka ba fungo la porte nzoka na kati batu bakuta na kuna siko na kati yango nga mona yango lokwa bar mais na ya comprendre ezai bar te ezai place na bakuta na ya moni yana ba loge place ba na ko prier bato bazaka bato ba moto bakuta na siko place yango to koti na ekuta ezai lokwa bar musique ezobeta mais ba tie ba kiti pe na même ne ba place ya kiti et puis kokota kana koti place wana ne place na lokaki makila nzoto msuki ya mutu ete sensation na yoka ngo te na vie nanga mobimba na yoka mabe makasi e kato koti wana ba moko yoka yesko kapa yoyo taka bokoti na bar siko mutu mo aganga neti batu nyoso ba yoka déjà na bar mutu mutayaka na ndenge na mutu ngo bate bo ba master bino nyoso mo pas arriver ça qui o comprendre kapa yoyo master na yoka kapa ya awa na place na mona ekeza bar te biso to vandi na coin amelaka Jack Daniel boya na Jack Daniel bouteille mo boya Jack Daniel funga malango déjà na biku place e utaite na monika ba ina ba kitio na place to vandaki ba ina ba verre wa pembe ya plastique siko nanda ko malili na koma iko lenga voilà na koma iko trembler nazo lenga penza na iselini le monde na lenga te nazo ka bien te ko existe kanga te te to vanda ta mukika pas peso ba plante na vandi mo muke ndeko nanga mwasi azui bouteille wana whisky a chelinga ezaki de bouteille moko ezaki ofungama oyo ofungama na chelinga na ite so ba chai bilo na kati soni be luyengeti kapa ya luyengi moko boye mais ngana ndo mona luyengeti parce que en fait nzamba fungola nga miso na koma mona makamlo kwa na ralenti
donc naota apena mutu moko na omona apena mutu moko na identifier mutu moko place on tozaki na yo comprendre que ezali place mo mabe parce que ndi nanda oyoka place mabe esprit mo ebisinga bima libanda na yebaki na mte na époque wana mais Saint-Esprit amen Saint-Esprit abinanga yoka siko yeniblo mais on me la tenue comme me la te me ba ete yo ba ka on ngata lo yengi mo alors que lo yengi za na ngoti na bi c'est non na ba obi avant ya na rappeler na c'est moni avant ya na somba bouteille mo ya Jack na melaki et puis lo bi to na ndule nga ko mela na déjà na mela ka troté so na mela to lo bi to na ndule na za casser donc ça nga mo bouloté mela ka to na ba master mela ka a comment forcer ngai parce que na ko insister siko esprit bisinga bima zoa vers wana malibanda na zui siko vers wana bisi bon nazoya na oki na que fumer libanda na zui cigarette na bimi libanda na verre nanga Jeanne erka na bimi na komi na libanda avant d'appeler ça cigarette le beau quoi verre donc chimie wana nan nazo ngote chimie beno aboyo oka yango moko verre ya monda moyo sopana espère bisinga sopango le plus vite possible mba moko na sopi yango mais na tiki ndambu mukie na pelisi cigarette en ando mela kala mingi te abimi mais flamme yo ya nini kutu verre na tcheli ozo melate ndo ndo si na mela kaka kutu verre na tcheli kutu ozo melate na c'était na fumer cigarette na on a meli ngasko na c'est na meli otala na la c'est tala itikali mwandambu era moni kitikali mwandambu a comprendre ka na meli azongi na kati o itikali na sopi yango cigarette kutu na sisa yango te mais nanda o ka tellement mabe na bité funa zonga Dieu fois que tika na pale na koti na kati et na koti na vandi abi au vidango tu vois masolo ezokini na bisi obi ke na yo ka bien te s'il te plaît o tika ngai o to meto ke shengai to kana to ke pana ngai o la shengai na bisi te na o sentir sous te koti tika na pale te foto ke shengai tala kaka na bisi me yozo ba o bai batu ba bombenga biloko banda to ya na moni pe bango te wapi bango o abengi masamu master kasi kapa yo te ya ka bo développer mutongo pa telemi ayi to bimi na ekota boutique wana to sololi abetela ngape masolo moni tika ya bilaka o te na bilo mo bona me fana pesa o na yelo lobi bilo mo bon na comprendre ka ki tu vois ba jeu après c'est bon le coup bito ke la pa na yo to ke kasi parce que nga place to vandi on azoka bien en plus to na ndule lobi to bimi Jeanne abipe siko avant to bima le ko na seka na ko malili azui manto na ye to telemi alaki batu nyonso ba za ki wana ba master kapa azoka malili il faut que lala omona ki makambu na openza Jeanne na mona makambu ndeko na nga mwasi nzamba za bien nzamba protéger nga na pesa nzambe nini na pesa nzambe logote bilaka na ezaki katina amen manaki ko soki to mona musika donc nzamba bandaki ko protéger bilaka na ye to bible lobi o nzamba lobi esengeli fwe kokisama donc ya loba te likambo ya ezonga sa isala ba ifi exactement donc tobimi na ni bloka paya tobimi to koti na voiture c'est ni bloka paya on na kombo na eto azoki ka kombo akapaya pona yo omona ke azando ina yo po pese confiance ezaki pona bongo te kombo na ye kapaya mais yoka siko yoka makambo eza parenthèse na fungoli po bato ba mona ke litatoli oyo eza solo témoignage wana na publiaki alandaki yango pe atindaki ndeko na ye mo leki na ye leki ni mwazaka en France na saluer na bosani kombo na ye so fiston ou quelque chose comme ça leki na ye wana aya komona ngai po ayebisanga ke en tout cas yo ndeni ozosola ayaki na église place na prière nga prière na Vitry na cercle et pas pasteur Odinga Wato topesi nzambe lo mote lui lelo yebo yeba ingate oyoki na otanga kombo avie na yo ukansika na ndi na abo na vandika aboye liboma mbamona ndio tanga soko oyebaka te yebaka vie na yo nazoyebisa yango parce que eza vérité soko yaki po beta oboma ngai osala oyo wango bezo sama yokanga na vie na yo aza mutu asaka misala ya mulili parce que ya tokutana ina makambo asala ngeza makambo ya mulili est-ce que oyebi yango avandi nia soki pa olanda témoignage ayebi na olobango isusu
sikoyo na yako sous révélation mususu pas leki na ye comment nzambe ka zali na contrôle na bisi ebo muko na kutana na vie na yo vie na se présenter ki abinanga kombo na ngai kapa ya voka nga na bisi nga kombo na nga flamme kapa ya de l'univers nga za kapa ya de l'univers moi l'univers est ensemble ba planète ba Vénus ba Mars ba planète univers et ça ba planète ya bi kombo na nga voka obi voka ngolo ba niveau ngolo ba ko kotisa donc moi so je la mot kotisa na mai donc en français asphyxie donc ko asphyxier mutu donc ko kotisa mutu na netike ya no ba neti ozaloko za moto na ozona kotisa na mai comme ça moto e ko kufa au monde ezai ko nengwa na tato la ikana binga za flamme de l'univers na comment parler de l'univers na ba place où ta tende ko nga mwasi au monde na tambo na flamme na ndenge ya mutu apesa nga flamme ezaka Julie la cool na saluer na retrouva ya Julie que nzambe apambola yo na yebite so aza na Lyon ou à cause na Strasbourg oui que Dieu te bénisse amen Julie la cool apesa nga komba flamme ponde na yaka na retrouva na yaka na mwa va mobo flamme wana yo koma flamme yo koma flamme moto ezaka na flamme ya capitaine flamme ya ndaw ba capitaine flamme ponde na yaka na retrouva na yako mema mo lo mobo na bité so anda otala pays anda olanda trop dessin animé capitaine flamme abatiza nga ndengwana mais flamme ngo yo koma flamme moto et yo koma flamme de l'univers na ba ku tu te place de l'univers euta et là tanga ka bongo ti muko na kenda sa conversion na nga na kenda kuta na maman de feu femme de feu na koma papa de feu donc kombo ngo ndenge ozomona eza te ke ngamo na se baptiser kinde bato achaka ba titre lelo o ngamo le boss des boss o ngamo le roi nani te nga kombo et yandengwana gloire à Dieu ozomona et na découvrir na Bible zo na psaume 104 verset 4 Bible bi il fait devant ses messagers asaka na ba messager na mi pepe asalaka na ba serviteur na ba sali na ba moto donc oza mosala nzambe boza moto ministère on a kenda au place na kenda ko kiyamba siko le Seigneur place au nzambe place au ya Jésus ya yambanga place enseignant ngai et ça place ya ba papa de feu place na kenda ba valeur ya ngai yoyo naza mosali na nzambe nazali flamme de feu na bisa ni bloka pa nga za flamme de l'univers et souka na ngwana siko leki na zo bisa na ndebetela leki na bisi ya na ba bisinga kombo nga voka kombo na siko mbamo leki na bisinga bi mais ya ni bebe makambo asala vraiment voka wana eza kombo na ete ye kombo na kapa ya soki nani ngwana ye poni azo se présenter na kombo papa abango akufa en fait donc ni bloka pa a se présenter na kombo voka papa abango akufa donc nenga se présenter pa na a se présenter na kombo mutu akufa naka we bango mkoleki na yaka omonanga donc par la puissance du Saint-Esprit ezanga te na lobisa eleki na mais c'est le Saint-Esprit nzambo azo protéger nga le na banga na ngai mutu te na banga ka nzambe nzambo aza na bomoi na ngai na maboko na ye soka bi lelo mon serviteur je te reprends aujourd'hui gloire à Dieu na okende na kimia nyos mais malheur à mutu akoluka liwa nanga parce que okuta na nzambe nanga donc voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible le dit malheur et comme koya mais mawana isika malheur et outi Yesu Masi azanzambe en plus Bible zo sabso ki azara toujours si même alobana epona koko kisango papa flamme to continue li solo bokei nande ko wana kitite bosuki wapi donc oui tokei tokutani na ndeko na tobimi na loge tomemani ti na Tottenham eto kende to komiti na ndako niblo tokiti to bandi kende poto mata na parce que on va na place mo ezani faut mata mo escalier eto ndo mata escalier Saint-Esprit asimbi ngai susu na bisi niblo nazoka bien te s'il te plaît na sentir te kolala pa na o est-ce que vous êtes quand tu s'il te plaît de on déplace wana siko aoka ki neti mwa kanda abimena o comprendre yote na comprendre yote et après ça permet ngande asko lobaki asali ba incantation wana ona kimaki mbang kuna utobetelo tout à l'heure alobi nga makambo na oka neti na bela liboma na bandi mbang na ke place wana na se suicider na na bende wana yo ni na autoroute na baluki bla mon bazo ya isusu na c'est bon na sa ibinoni tala ero ngati ki famille na ngana richasa na yaki akoluka vi na ngai
bino bwana vina nga na vina nga na yakoluka wana tiki bande ko na tiki ba parents nga bande ko na nga ina yakoluka vie na sali bino nini ono sali biso lokote nini yango siko yanda sa semblant ça nini yango zuyo siko tema lokwa na ndako lela nga siko nazongi normal pona bisa na bi ozo sa semblant loko yebite makambo sali na bisi siko ndeko masa na wana na bisi est-ce que yo kite makambo ya bisi nga mais siko ndeko na masa na bi nga abiso ni abiso abandeli nga même makambo abandeli nga même makambo a invoquer suna kimi susu poneti na bwaka mais na bindo na esprit zongi na binzambe na ngai kotika nga te nzambe na maboko bato na sali bango ni na balogi na isi bango na sali bino nini ote yaka ezali nango blague ezali ki blague neti ba barenga ba esprit ba meminga isusu ti liboso ndako tomati escalier potokota siko osala ndeni nde ba barenga esprit ondiri pene simba kiko ba meminga suti liboso porte na komi convaincu que fona la na ndako niblo kapaya siko yoka niblo na cheki aoluka place cheki fungola azoluka fungola to umeli ata ba 5 minutes awamona fungola te siko le temps azoluka fungola nga esprit zongi susu là c'est nibo moni mfungola kutozo mona te s'il te plaît que etika ngai siko garçon na mso asiliki abi niblo yo nga na comprendre yo te netike niblo a échoué na mission na ye quoi abi non mais fallait to ça noki ndenga zo résister bo c'est que tu vois netike loko ngo isimbi te on dirait ba tchake loko moko boye na nini wana ko mela fallait que simba nga pona ça vraiment KO tu vois nga fa ina sala rapide na kende nga bo faire perdre nga temps ba komo lo babongo donc yene mtu faka ça cérémonie na bite cérémonie ni yango faka sala era lobi ndengona na oki makila nzoto donc na kiti ba escalier na bisi buke tika ngai so basala ki nini yango na komi sou convaincu ni ba yo mona fungoli porte donc so tali oki makambo na lo ba même que ta même témoignage on a expliqué que au mona na ko mona et aux anango et le même Saint-Esprit a cosa raté au mona na bo na témoigner ce n'est pas moi qui témoigne c'est l'esprit qui est en moi qui témoigne esprit mukolo témoignage aux personnes a ko ça la témoignage à kapaya le quoi à Saint-Esprit azolo bana katina nga zaka instrument wazo utiliser na kota susu na ndako afungola pe na porte afungoli porte master ni ona kotimba mo rapide ake na chambre siko yepa koti ake na salon neti batiki nga ke na okota na nganga moko na koti pe première pas deuxième pas troisième pas esprit azongi esprit abidanga bimawa na c'est nible s'il te plaît na o sentir te awa na c'est bon loko boyo ke etikanga nake ok wa pengo na totunam kuna type la kwa kuna musika kuna na c'est nake na bimi na kiti ba escalier place yango ezaki mu place na ovana na biteso ezaki ndako na ndimité parce que ya papa na bana papa ma passa kutu place wana eza ndiye banda ana mwasi pe na ndako azana mwasi na ndako so mwasi na azoka ba témoignage oyo ate ya mbali na ye azana mwasi azana bana ngape na mwasi na bana nga banga batikala wapi Werason le roi komboné za ki lié Werason azana bana ba exaucer nga banga batikala wapi omona tozala quand même na sens wana kibomoto parce que na yoka ki nga na beta yi témoignage na mona ki Sankara asali émission mo Sankara za ndeko na nga to abiso so ba jeune to uti sika mo na bandal to yebani tant sou bata poto ya batalaka ba mona neti nga na otanga kombo Werason aujourd'hui parce que j'ai eu la grâce de travailler avec cet homme yé patanga kombo na ngai so basali interview ba otune kapa azana droit otanga kombo na nga nenga pe na droit otanga kombo na ye Sankara atang susu na droit otanga kombo na nga makokota makamutang susu o nga zolo bate ya wera parce que ya za wera te ya za porter parole ozomona aza pe master aza masoto koli na ensemble donc tozala batu ezali kambu ya ba vie ezali kambu ya vie Sankara ya koloba ke wera kuta na bana na ye mukolo ndengwana oya oloba obebisa réputation ana bana bongai nga na bana te nga bana te ou bien Werason aza na famille ya wera ka ndeza famille wanga famille eza famille te ozomona bomoto na mokili nde bomoto ezali en tout cas nzamba limbisa o Sankara nzamba limbisa o vraiment na bana nga pe même ko wana na kiti na nda olela na binzambe guitare nga na ko beta na maison mère
oh bato basepela yango nde te sali na koma na état oyo na bima na butu place yango ezalaki église catholique mo ezalaki na ba église ezaka basambelaka susu te ba vitre panzana bato basala ezalaki ba lieu moko désert butu mulili na bimi wana na binzambe lakisanga nzela na banzambe na ngai kaka kombo nzambe ni mtendo lakisanga nzela na asio donc nakima bona beto lisolo ante pesa imwa mulai nakima na bima na ba veni mo boya veni yango eza impasse okoti bo il faut tourner bima na même entrée et na bima na même entrée na mutema na bit na okuta na bango ba wala ndanga te bandeko na bima pe bona kuta na bango te na kima na butu wana siko na butu Halloween na okuta na ba monstre moi na Londres za na batu mo ba vivara mo batu basaka ba tatouage ba koti saka na kuta na batu wana parce que ça qui vraiment pembeni ya place wana na kimati nzamba sala grâce na koma tina ndako mutu mukolo ndako na ndako benga e telefone yo lekate to obengi bena boy lob azali ne lobat butu wana mobimba na nazaki na kwa solo na mutu te ni numéro ya Milton Zonzo ya ndako bima ni numéro ya ndeko nanga mo boy grand frère mo boy Mike Chikango ni numéro na oluka mo na répertoire Nazalaï Kana, homme de Galilée, la vie, la résurrection, les puissants guerriers, à protéger Ngai. Jana kenda na koma petit nanda kuko. Na nimba bu na ba train, tongo etanela nga nzela. Na zubis na kebo na keti na yozo métro, na kanga nzela ndako par la puissance du Saint-Esprit na komanda ko. Na sonné sonnette coûte zo sala te na beta porte mon kolonda kwa bimi oh non courant coûte ici là parce que dans Londres dans un système en somba courant ici là qui moi même pas na charger ça là qui y a notre boulot moi na charger ça qui te on la téléphone na ngeza qui lo bat to za na courant te bilo moi bon na c'est ah bon oh ni na c'était na parce que na ndako benga yo na butu na ndako benga betela epeli solote na c'est na ndako benga na butu mais on ndako yambate bon na comprendre que ni na fatigué fona que là oh mais oh là ni bon na balance na 9h nga comment na ndako ba 8h na c'est na la ga moi muke avant que balance pas, il a préparé ma valise et tout. Donc, on a continué à présenter ma valise et tout. Et donc, ça dit que, on a zongi, on a une question, il n'y a pas de conversion. On a écouté un Seigneur. Si on a un concert, on a un petit concert, on a un petit concert, on a tout droit, on a un petit concert, on a un nimba, il y a un téléma. On a un nimba, il y a un téléma. Et ça dit que dans l'aéroport, oui, vient à Psoé, Rakasa, qui n'a pas été. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la déjà. Mais à sa grande surprise, nous avons eu un aéroport. Nous avons eu un aéroport, tous les avions, Kinshasa. Si vous avez fait l'autre côté, vous avez fait le solo, les katembe batanga et combo nae. Nous avons eu le roi Liboma. Donc, nous avons eu un yoka. Donc, ils ont eu et bandako zonga. Et makamona monate. Donc, traumatisme était. Il y en a aux zonga. N'entendons pas la belle Liboma. C'est la première fois que nous avons. Et donc, il y a comme dans Kinshasa, na betela ika grande sœur na lisolo. Ça m'a solo obetata. Boignate. Boignate ça m'a solo betela mutinyo sauté. Na komi le quoi grande sœur na liboso après yara. Il y a na so tema na mabondeli na beteli lisolo. Abi Nzambe. Osali nini? Yimtaleka na TV kapaya alakisa batu nyoso ke yonde alingaka mingi koleka batu nyoso. Likambu nini? Soki alinga ko mingi. Oui, bolingwa mokili te. Bolingwa mokili, bolingwa ya semblant. Bolingwa semblant. En fait, soki lion aolinga mutu, aolinga pani, abongisa ekasi, po a dévorer it. Ozomona. Donc, quand on a abi mama moko, na uti oka témoignage à mama moko. Ah on a kitambo nzamba simbie, mama na nda otambola ta tambola. Mama komone mama Pauline Wando na so écoute numéro na eza ika na radio ka boys alanda ka numéro o to benga e abengi mama wana e razu mama wana papa senga na téléphone abi ono na nda ko boya na butu wana paf to zui taxi to kepa mama wana prier abi boya lobby to ke lobby to kutena mama Pauline Wando mosali na nzambe mama wana nzambe wana ko utiliser makasi ministère ebanda isika. Donc avant d'akabona témoignage n'a pas sepela un jour à ça témoignage avant d'akabona ndako tellement ndako prier ayoka force moko côté tina makolo pour atelemi ndako bato ba panzana ndako na bango aza c'est Roland avant d'akamakolo mais oui bato batala kabo abimi azo tambola ye moko bato leti ba panzana molimo na nzambe na katne mama wana
Maman Pauline Wando, femme de feu. Nakoma kuna. Ala lobi sangai. Papa loba. Moni nzambe alingaka. Neti webo il faut ouais oyambola obimisa nyoso po toyeba ndenge toko prier toyeba na direction nini na ndio betali solute voilà ngai na outil na groupe wenge na grand frère tokendaki na Londres to saki bona kutena bato mona beteli solone na beteli après maman na bien nga za mosali nzambe so bokomi nzambe alingio mingi eza po biso to bondela fukama na fukame est-ce qu'on dimi que Jésus Christ azala mokonzi na yo pe mobikisi na bina ndimi abiloko ndimi nazo prier pour nao achanga loboko na mutu nazoka obiso mutu acho loboko na mutu ozoka moto naoka moto nazaka nandaoka lokwa iloko mona katikati ya mutu nanga iloko yo no sanga jour wana mama wana ya prier lenga achanga loboko na mutu jour wana na yambaki penda les seigneurs des seigneurs abanda iko régner naoka kimia moto wana penda naoka traversa nzoto azolonisanga naye Yesu azolonisanga ngaye azobundelanga Yesu abundelaka ba oyo ye bien aimé Yesu atikaka te oyo ya ye mungu na simba Yesu atikaka te oyo ya ye ezala na se tango nyonso tout bien aimé ata lelo tata lobi te mokonzi l'épargne circule akokoma esika yo ozali akolongolo place ozalaki na gauche akomemo na droite esengeli yo persévérer kolemba te mutu nyonso to azolanda biso bien aimé kobeta libaku te peut-être tolobi soki nini tolobi nini tala makambo tosola na molimo soko koti na badimension ya badimension molimo ko comprendre que Yesu masi anda aza na katikati na biso awa parce que nga moko nde naza na oyo malili ba témoignage ya boye banda na banda kozwa na nga ba témoignage na tolo na se bene maintenant nazwa témoignage te nazo sentir auto benga l'autre côté wana chair de poule molimo mosantu azo simba nga chaque fois tango papa fait ponga na ninga bengi mingi papa moto tango papa moto azoloba nazo sentir mpena ke molimo mosantu azo simba nga mais on nyoso tout papa moto alobi za makambo o ye amona ezo ko engager kaka papa moto donc moi je suis venu faire œuvre de Dieu, c'est le Seigneur qui m'a envoyé ici parce que journée le zaki journée auto bongi si on a ma bondeli journée le pona zoé c'était pas facile na benga keka te que papa fait on va faire interview en 10 minutes non abinanga ma sœur on va prier le Seigneur et le kaki une semaine 2 semaines na bossa na kutu après ko rappeler ngabi le Seigneur m'a accordé na koki koloba quelque chose na micro na yo tozaki pe na étape nda ya ba prière ndenge toza boye tozo lekisa po te mutu moko place ya vandi bika po tozo mona lelo basala nzambe soit disant ba o bazo benga bon basala nzambe bazo bima na campo na koloba ke musique ya mokili eza mabete okoki pe ko bina musique ya mokili mais biso ba témoignage vivant o to uti kuna to yebisi bino ke musique ya mokili eza na makambu nango. Que le Seigneur vous bénisse. Papa fait est-ce que koku koloba eloko moko boye pona bana na nzambe na nyonso to oto choloba na yebike na zonga nzamba za mambo belo asali on a mona ki baptême na yebite na église place oza ko evre ozo evre na église nzambe na posteni naza évangéliste naza na groupe à évangélisation na pôle évangélisation na mon frère Pétuel mon frère Fernando ma sœur Geneviève to evraga pona lokumu na nzambe to kenda ko évangéliser to évangéliser pona ko mema ba exactement et on a profité pour na passer message ezali que Bible lobi na Marc 16 na otanga yango parce que parole de Dieu est vivante. Marc chapitre 16 verset 16 na bana partir il y a verset 15 tina 16 j'ai exact. Puis il leur dit, Jésus-Christ de Nazareth, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Awa, ce n'est pas papa flamme, papa de femme tazo condamné. Nga nazana ni pona condamné yonde onanga. Te, soko ndimi oza sauvé. Soko ndimi te, parole nzambe eza claire et nette. Soko ndimi oza sauvé. Soko ndimi te okozala condamné. Okoza ozo vivre na yo. Ola muka pe na tongo moza condamné. Mais ozo la muka, ozo vivre. Mais ce qu'on dit, osa sauver, neti biso osa sauver. Bo supporter nga mwandamu. Ya Jésus a sauvé ngai. Nazana esengo o eleki esengo ezaka na mukili. Parce que abi esengo ya ye eza o ndenge mukili pe sakate. Pe kimia o ya eza ndenge mukili pe sakate. Véritable kimia. Preuve ezali que ato solo la te. We raso nanda o lingo mingi. Bo lingo wana l'amour de Dieu eza inexprimable. Eza au-delà ya amour abatu. Bo lingo we raso nanda pe sanga yangote. On a joué pas à Jésus-Christ yango eleki nyoso. Na habite ke wera sona olinga ngate tout na ni non, aza mutu, aza pe na mutema. Aza grand frère na aza na bolamu, aza na malamu na ye. But awa ezate ko salir ye non bandeko na ngai botika ko kenda ba incompréhension. Eza ba fanatique à maison mère ebelé o ngai nazo bake Marc 16 apona bino. Ba yebi même pas pourquoi na longwa wenge. Parce que na betango te. On a kutana kina mosala nzambe a prier pour nanga na yambi le Seigneur ngai na nga moko na baki na okende su wengete ozonga pe sula sambate te mais na koma okende mosala nzambe babai nanga abi papa de fait eza processus ya délivrance na yo kokata ngomba mote la force na yo ezala exactement kende oki te komba papa de feu yemba maka na album na kati ya maison mère makamzamba sala abai kende kuna kombo wana papa de feu ko publier yango kuna comme ça témoignage eoya komba papa de feu uta na muta baptisanga na maison mère azate non papa de feu na alerte générale voilà boyoki kapa ya papa de feu wana uti na ba jeune na ba prière en plus na bete no révélation moko na ezaki dans ce mot tondo bina na mukili kisano la te kisano la obi sebe ne mondo bita na kati wana bato babina kisano la baoye batenzoka ngai na okitela bango moto na nzambe sebe no ndo beta wana ezolo baboye apo na brancher ba amplité na beta ngata un jour na YouTube ou bien na beta ngata sebe ne wana na bita so ebinzembo yembaka biso bana na yo tozali kozela yo kolomasia koloyaka na nzembo akisanola bato bazobina na beta sebene mais c'était cette prière nga pona ngeza ki prière donc na komaka so nazo beta na mo bato bazobina na banzambe kita simba bango nzamba ndo diriger na nzela wana oyoka ba na ba sebene be na beta ba cantique bato bazo bina succès ba bité succès ya solo ils ont pas Seigneur Jésus-Christ de Nazareth donc comment papa de fait comment il publier donc so na inalanda bien après retourne à Londres donc vie échangée qui vie nangé changer na comme kota ba retraite nga za ki enseigner na okende ba enseignement na ndako ya répétition soki prière esili wera pa ebaki. Et comme même ba concert en plein air na ba kan luka ba concert aux aka ba 17h le quoi biso culte on a aussi la temps sous monde à 18h ngai na okende après culte et nous en ngwana prière vie échange qui nazo ya penza boye nazo ya Willy Seta na seki ya Willy Seta shalom que Dieu te bénisse notre grand frère aussi to so la neve mami na imo na WhatsApp ko la pambolo ya Willy obi na gazi ya Willy Seta jour mo na utaka séminaire moko siko na zone yoga ya Willy Seta na koti la zamba parce que bango nyoso bayi ke de ya kindaka na en prière siko na koti yoga ya Willy Seta mbunju nozongenga neti abi mbunju nozongenga le roi ya Moïse ndenga akitai na ngomba alléluia prophétiser non mais grand frère na ngana yebi parole grand frère na ngana yebi parole nzambe azana temps na ya osa musa na vie na ye nzamba sa musa na tango na ye to represser elo mote nzamba pambola ya Willy Seta vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, vie n'a changé qui
vina ngi changer nzamba ebisenga nazala wana nazala yuana na umeli ebisenga boy à travers mon quoi servante nae abaki nzamba bina ebisa o papa de fait a obimiso kuna na pete okobimate obimate lokwa ba masa no muso na ba bimaka na ba nungu ake ko finga abi ndenge nzamba obimiso kuna oyoka ekozana na pete même yemo ko patron na o awomona ko tout soulagement parce que bible zo bake moni ba égyptien bakomaki na kimia Israël et bimaki bakomaki kuna besoin Israël ba kende na bango parce que bakomaki ko déranger bango c'est ezaki pareil so botali clip mona salaka à l'époque na alerte générale te na mona muso ya sous-sol na sala na envoyer ki message na sala clip mona kati ya ring bakanginga ba chaîne bato bazo benda ngai ezaki langage lelo na so na zo décortiquer ngo lelo ezaki langage on envoyer ki so bato bangiba ke etala comme ça na isabino que y a du power, il y a le feu là-dedans. Et ça message, beaucoup est la message à l'évangélisation. Dans une carte, il y a ba chaîne. Dans un esclavagisme, on a un mokili, musique à mokili. Bazo benda ba chaîne. Les lois nzamba kangolanga. Na ba chaîne sous-souté. Alléluia. Bota la sous-sol mais et pas ko la mi nzambe eza na bino. Et moto abongola mitema batezaka nzambe. Nga ko bongola mutu te. Nzambe akoma na mutema mutu na mutu. Yemo kwa kenda ko éclairer tango na bino ekoka soki témoignage oyo et servir bino na eloko mo beaucoup misanzambe boloba gloire à Dieu parce que jour na kwa ki témoignage wana nzamba toucha ibo mo inangai donc voilà et ça pour na témoignage na bino nous sommes mais la parole on a outi kotanga Marc chapitre 16 verset 15 à 16 c'est lui qui croit bon condamné parce que le Seigneur azoya so botali bomona ba signe presque nyo ceci ekoki azana nzela azakoya bondi melangai nazo bisabino azana nzela azakoya le Seigneur revient croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés vous et votre famille. Amen. Alléluia. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passer na papa moto, tant passer na papa fait. Je suis tellement moi-même béni. Na pamboli vraiment nzambe oyo andimaki lelonga na papa fait. To sangana ezaki vraiment pour na lokumu na nzambe yesu aza bien na yebi ke nzamba bongisi makambo ebele abongisi makambo ebele oyo akosala après témoignage au bien aimé oyo aza na besoin asola na papa fait pour na bien pour na kosola na papa fait pour na bien na yo pour na ndengo ya mbaki témoignage bato ebele bo bituna kenda wapi abunga kaka boya kenda wapi aloba eloko te avanda na kwe moko bota musubo kansaka koma soki wapi non papa fait azali akoma lelo évangéliste akoma na elanga na nkolo aza kozela bozongi ya Jésus Christ soki ozana limora papa fait komela biso na tolo na se tokoyeba Coupé sur l'imora papa fait pour solana papa fait azana papa fait mot de la fin na ibité sokokolo bani. En tout cas na pamboli nzambe pona boye inabino awa nde bazabo sœur nanga ina notre frère là derrière la caméra Eli Nzambe. Voilà, notre frère Eli Nzambe yem tasimbi image bozomo neza kitoko wana nzamba pambolo mingi mon frère ma sœur nzamba pambolo mingi parce que témoignage oyo eza témoignage mo combattu et ça na batu misusu oyo bazo combattre témoignage oyo batu oyo faut bazala sauver tant soit à travers témoignage mais bazo combattre ngo quand même mais témoignage eza pona bino eza pona kopambola eza pona ko accuser mututé mais eza pona ba âme ya Seigneur ba na kozonga na nzela parce que nzambe alingi batu nyonso ba ya na lola batu nyonso alingi libungi ya mutu moko te bandeko na ngai oyo ya motu ya tozaki nango yango tolobi et ya motuya c'est Jésus-Christ de Nazareth maître nangai sango malamu ya mwana nzambe ekokende ekosakolama mokili mobimba bolinga te sango malamu esakola bolinga biso tokote ya verite bolinga te sango malamu esakola bolinga te tokote ya verite tozalaki wana pona maître na biso Yesu Masia tozalaki wana pona lokumu nzambe ezonge sika ya mukolo nango ngai na mibuki papa moto ya mibuki totikeli maloba na nzambe sika
et bunda et récupérer ba âme nango esika no sezala ki garé et zongisa ngo na bergerie. Na souligner le mot. En tout cas, c'est très important. Mon frère Werason, mon grand frère. Mon frère Fali Poupa, mon ami d'enfance. Mon frère Célio Scram, mon ami d'enfance. Didier Lacoste, Babindombe. Ferré. Frère Samuel. Frère Samuel, Sankara de Kunta. Tanga bongola motema, zena komba frère Samuel. Biki Sankara de Kunta bongola motema. Ah, gloire à Dieu. Samuel a bongola motema ngai na ito no samina na ndako elema et pas blaise elema na wala tozalaki no na nini na Saint-Denis na te Saint-Ouen na Dei la bar. Akoma kombo Sankara ka frère Samuel. Azawa na frère Samuel azolanda ngai na mukili to no benga na mamutu nanga azawa na yebike ya yamba déjà Yesu. Senga ka ngonga ye mo aloba na émission mo asalaka na témoignage nanga lobi azaya nzambe ezo senga ngonga. Ah, gloire. Cher et faible asenga biso to bondela rapona. En tout cas, tu vas continuer ko bondela pona ndeko na biso. Frère Samuel Papicho Sankara de Punta Nzambe a salo grâce ngai en tant que ndeko na bino de na bino pe na ndenga bien. So inaza exemple ya malamu ya kolanda. Bolanda ngai. So naza exemple ya malamu te bolanda te. Mais elo mona yebi. Naza ki place boza. Na yebi place boza. Place nga naza bino bo yebi te. Na yebi si bino ke place naza yango nde suka. C'est Jésus-Christ qui est la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tozalaki na tolo na bini tozalaki na papa Eli ya Nzambe papa Eli ya Nzambe kolo so pambola bino na tali na gauche na moni na Marie pasteur Carlos Kalambai. Na saluer papa. Papa, en tout cas respect coiffure na longoli chapeau. Papa honora sœur na ngai oza mosali na Nzambe. Vraiment naibi ke Nzamba osala grâce un jour. Vraiment respect Nzamba pambola yo mingi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment respect na papa Kalambai, papa Carlos Kalambai, ya mama Anne Kalambai, oya changer identité. Yesu aza Nzambe kolongwa na bête sauvage na identité banyama Nzambe mbala moko a changer identité. Awa nde vie ezali na Yesu Masia. Na pesi mbote na bandeko na nga nyonso to bo soutenir ka tolo na se bandeko nyonso bo partager kata vidéo parce que tant nyonso na isa bilo to na se za pona lokumu na Nzambe. Ici pas de blague. Ici c'est pour la gloire de Dieu. Donc ce que mon lingo solo la masolo mo ko bakisa implice na vie chrétienne ya mutu moko bo te ko longwa mutu moko boye na nord et même na sud okoki ko ya na micro na nga eza ofele. Que le Seigneur vous bénisse pour la gloire de Dieu. À suivre. Shalom. Yesu aza bien. Elema bondela Yesu aza na bomoi. Elema bondela Yesu aza na bomoi. Mbutu moye o mama ye mama na lobe mama ye elema bondela tolo na se mutu pe na moi olemba te